Bon, premièrement, au monde, les Camerounais n'ont salemaki tant on est bande, si tu comme à niveau, maman comme les Ngamou Nazalaï présent. J'étais là. Donc tu fais un certain vendredi quoi, les autres toi lundi, mais vendredi à semaine passée. De tu fais un rond-point Jamarana, à Wakuta hôtel Bel Aspect. Le président Benga na Chomboga, na koma ba ningi za na beti plus fort, pour na ba faut ça l'émission Mogo. Vous comprenez? Mais bando benga benga déjà que nous endenge zana banini il faut que ça la veille ba luka ba kangao. Président Patel pege ba kanga na problème ni na fingi na boni na ibi na ou na violer moi na nani. Vous comprenez? Le vendredi on peut te faire une sous-cadre pardon na jeudi. Tu fais ndagi dans les bons mais ce que vendredi na tongo na comité na staff siège na biso tozala. Donc comme na zo atindinga na bimisile moi là mo na chomo. Pour talaga ninga zala be ba mo benga papa ya yolo. Papa ya yolo donc. Ba jeune oui, fandisa ba jeune moi staff. À boire à manger les transports de Tomisana. Dans les bois, qui comme moi 11h moi, mboula nange banda pour les jours mboula bête. Moi menace mboula. Tant menace mboula ne banda. Après c'est là nous on a nous bambila. Jeep à la police et on a tala bambile belé. Ti joana yeke hôtel ngeza na musée zala calme ba tu ba mo benga ba lukula ba benga la fere ba bengi ba moezi ndiye ba bengi. Si comme que mère rana jabalida c'est la rebelle et comme que au président dans la musique qui dit moi ça live na kati ya prison ils allaient interdit banini il faut qu'il y ait des prisons ba pena bisi ba nganteka apôtre Pierre mais bino pour na live boluka botinga président na prison mais bino moko na kati ya bureau na bino ba photo circula du président o muza fanda ki bino ba kangela na kati ya bureau vous comprenez tanga pena tel si ba ngwana ceux qui avocat nazala vrai avocat na biso tozanga tene boloko bazala pe avocat moko ba utaki ceux qui ba ngambu nini tebela ke pe position te avocat mdasala ki lettre sous kasinyaki pour ba na président. Jambo sana, bonjour à tous et à tous, voilà, très fidèle internet, il y a Tindika Télévision, au revoir, mois de mars et bienvenue dans le mois d'avril 2024, Dorcas, bateau la touche de la presse congolaise, votre Yaya, Leki, Tantine, autrement parlé, votre humble servante, Lucie Dorcas, bateau la touche de la presse congolaise, mesdames et messieurs, aujourd'hui, to Yambe Libino, Oyo, to Messalaming, souvent, to Moukomo, n'a vraiment, n'a qu'à tirer plateau, n'a bisu à Tindika Télévision, mais cette fois-ci, c'est lui, le nom de Matadien Boula Matadi. Bonjour. Bonjour. Matadie, il y a eu certainement aux qui absents pendant la chaîne Nabiso et Tindika Télévision et il y a eu tellement des appels de partout, la RDC, le monde entier, tout vraiment Matadien à Bungi Mouken Nakata Média. Alors problème est qui. Ouais, merci pour la parole. Mais premièrement, il faut que nous soyons certes pas des grands prêtres. On appelle ça souffle de vie à faire quoi. Donc, ce moment moi silence ne côté de nous en mode avion. Mode avion. Pour nous ba cha et salama contre le président Nabiso. Voilà, merci beaucoup. Matadien, hasard communicateur, puis sapeur, on a groupe il y a les léopards de la SAP, il y a Mokanabiso, la République démocratique du Congo, pour na ba oyo, bazili baku ya Kolanabiso pour na lelo, donc il y a azalaka plus proche penza ya pasteur Moïse Ndié, puis chanteur. La réserve de l'Éternel. Voilà, voilà. Il chasse les démons en regardant. Leader naeza Mouzé Kinzingu. Donc il y a eu mon peuple moi utiko leka awa o bakangaki musique ndingo en tout cas toza vraiment mitema kaka likolo to ba cause principale o c'est que musée a qui se retrouver na prison ezanini. Bon premièrement au moni les Camerounais ndenge salemaki tango e bande si to comme na niveau mamango komela ngamo nazala yi présent j'étais là. Donc tu fais un certain vendredi quoi, les lots toi lundi exact. Mais vendredi à semaine passée. OK. De tu fais un rond-point Jamarana à Wakuta hôtel Bel Aspect. OK. Le président Benga na Chomboga na koma ba ningi za na beti plus fort pour na ba faut ça l'émission Mogo. Vous comprenez? Mais bando benga déjà que hôtel musée ndenge za na ba nini il faut que ça la veille ba luka ba kangao. Président Patel pege
bakanga na problème nini na fingi nani na bomi nani na yibi nani ou na violer moi na nani vous comprendre le vendredi on peut te faire une sokade pardon wana jeudi tu fandaki dans le bon mais que vendredi na tongo wana na comité na staff siège na biso tozala tant to comme wana zo atindinga na bimisile moi alarme na chombo pour talaka ndinga zala de ba mobenga papa ya yolo papa ya yolo donc fandisa ba jeune oui fandisa ba jeune moi staff à boire à manger les transports de Tomisana. Yana ebo ti to comme moi 11h moi mbula nange banda pour les jours mbula beta. Moi menace mbula. Tant menace mbula ne banda. Après cela na omona na no bambila. Jeep ya la police et yana tala bambile belé. Eta bambile belé ba komiana banini. To bouleka peut-être mettre na biso nani e wabora. Que son âme repose un peu. Donc, déjà les jours, ils allaient la journée à veiller mortière, si je me trompe pas. Exact. Nena monera bambila, na milobela, peut-être baeka kabaluka bumba kolo staff, vient va la bumba qui a futur gouverneur Daniel Bumba, bambo te belé qui n'a kimos. De te bouleka peut-être que baeka luka bumba, pas batia lisa ndenge za la que faut doser ba petit na cadre day. Tie comme président benganga sous. Côté que zulanga l'armona ndinga chambre boy pour afana na bel aspect. Bando zala na bel aspect pour minutsu amna Hilton na kepeti na bel aspect na tel place tindanga na zwalar na zwimbongo na yana na tel pe hawana skombule bandi bambila no te to kende wa pa lobite mo konzina no kende boiti na tika na no chemise ya marche kutikaka na pantone li papa bongo ngana prêtre ngana sapeur boy no kende bongo te sonné bien te bazulanga ta blouson apesi nga sokle na e na matina zule blouson na na pisi tina tala wana skombule go makasi hoto kende kaka okozonga na yo boye ti ba matisi na car ngapi na tel no tika la matin teka apôtre Pierre na matina car to komiti na parquet ya Kalamu ti to komi pe place ya na banini ba coach na nani na bureau maire moko so magistrat suginana to ko azala jeke likamoko boye ba fondaki ba makambo na bango ke mutano to simbise ka touche to lukato to longole moi militaire moko boye zo comprendre to komiti ana ba komi pe ba mo poser ba question pe lobi nga mwana ye ba mutu kangisi nga na yebi na nga pleniate na yebi na nga ete po likambo nga o memi nga awa jusque la mwana ye bango ezati bazwi batengela biso batengeli président kombo moko boye mais na nga sincère otanga bakombo wana te batangi ke ote na cadre ke bato moko boye a président pa yebisi bango ke ngai nayebi bato wana te nazela avocat na ngai ya baluka balandela makambo ti après quelqu'un peut-être la boye jo moko boye yana oya avocat oya na ngamba faire boye yo bika soki père azobelisa nano yo abelisa mwana kibeka ndenge ezalaka do kisi tu basengaka azalaka sincère azalaka obligé kosomba ngo mpo mwana azwa guérison zo comprendre ntango avocat na ye mbo ezalaki tozali so na tente koluka kolanda ona na tindi ntango tomoni ngai na part na biso ke mpo bacombe ekoma ye kolela muze boye ta muze akotya statique oyo bakangi ye boye ti jwana ye bamolandela makambo ti kokoma na niveau ke o président sali live na kasho de mboto sono obike tokende nango na badetail ndenge ezalaki dame biso vraiment temps mais nakendeka na moi bref nakendeka na moi bapoint moko essentiel banini ti jwana ye ke ote ndenge eza na musée ezala calme bato bamobenga balukulasi babenga bafere babengi bamoïse mbiye babengi ti ekomi ke maire wana ja badamisaki ela rebele ekomi ke o président na nga museki ndingo asali live na kati ya prison ezalaki interdit banini il faut akende prison bapena bisi bango anteke apôtre Pierre mais bino mpona live boluka botinda président na prison mais bino moko na kati ya bureau na bino bafoto esirlaki président oyo muza afandaki boye bakangela wana kati ya bureau ozo comprendre otanga mpe natalisi bango wana soki avocat nazalaka vrai avocat na biso président nga kene boloko te bazalaki mpe avocat moko bautaki soki bangambu nini toyebelaki mpe position te avocat mutu asalaki lettre suka asinaki mpo banyata président ti banyataki président ke prison vous comprenez avant que vidéo circulait sur les réseaux sociaux qu'aza na kati ya prison to pe asali live na prison cause ezalaki nini ekolongola depuis ndako tielemi na parquet c'est quoi la cause toyebi likambo te jusque là cause yana eyebanaka te jusque là baplaignant mpe toyebaka bango te ezaka eloko moko tokomprenaka te nani mutu akrea yango nani mutu asala makambo yango ekoma ntina niveau
et comme qui le président de baloba et puis pour me mener en prison ba c'est que toujours me mener en prison baloba o baloba la que tending zana toujours chanzo et sika oyo kolala po to comme lobby pour lobby ezala lola samedi le vendredi ma bisale mai to la mso lobby samedi à demi journée to luka to landela ma ti ba chemba la mona no to baba matcha kraka mala mo likola jeep ba me mener en prison et puis prison on ezala ki te que ne ba tu msusu ba loba ke ba me maki na prison pas luka zo leçon non amo azala ki moyibi te aboma ki te de billet prison oyo alalaki ezalaki akoma observateur asala observation ya bato tout bazosala na kati ya prison makala akelandela ndenge bulo ndenge basalaka bulo akelanda ndenge baprisonnier badamaka na journée ndenge bavivraka si yango nde président akende osala na ndenge ya prison po asalaka 24 heures et puis batiaki ye na chambre oyo fait papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme papa Bafachi Béton la chambre azalaka na pavillon 8 vous comprenez parce que batiaki attend que nani parce que Fachi Béton plutôt papa Etienne batiaki attend que azalaki combattant azalaki opposant puis azalaki na influence ya munene du côté opposition ya mboka na biso alors Moussé Kindingo batiaki na chambre wana attend que nani en tant que porte-parole de la République. Vous comprenez? Voilà. Porte-parole de la République. Oui, vas-y. C'est ça, non? Merci beaucoup. En tant que porte-parole de la République. Après, on a Bokendaki Bosambi. Basamba na plaignant. Surtout le bico samba, tout samba na plaignant. Et comme on a tribunal, banini, tout ça. Pour parquet, tinda na tribunal. Tinda procès na tribunal, banini. Mais oh, y a biso. Donc, les allées qui ont créé les musées et l'euro pour à observation dans cadre il y a prison quoi. Vous comprenez? Pour banda botamana qui n'a présenté dans la prison de 8 ans pas moni na conférence pe ba o bazalaga ba yoka ki message à mokonzi. Voilà. Ketana kendaki bazu ba fandi singa na qui déjà concentré na atala ndenge fachi azo changer dans nos gouvernement pour faire bon ça gouvernement kala trote boyo kaka gouvernement bimi de yango monika bano concentré pas minute comme héros vivant comme Lumumba on te va faire ce que Lumumba fandaka na 1 franc hein pas bien 1 franc vous comprenez ba kendaki alandeli ba makambutu donc ndenge to bimisa gouverneur nani vient na biso Daniel Bumba Moussé Kindingo va agriculture mais nengazana jusqu'au ba révélation pour y makambutu asala kazala révéler na Père Céleste yemo nzambe mutapesa ba révélation c'est pour cela que tant afandi azo zoba banano ba révélation na ke musée yona nzamba lo bani Saint Esprit yi pazo ara concentrer à la Bumba Daniel Bumba bima gouverneur. Voilà. Vous comprenez? Et nani Fachi Beto bimisa gouvernement stade Moïse Mbiye le 19 mai plein à craquer et puis le 21 avril Adidas a rien à faire rigola. Merci beaucoup. Voilà. Tout conseil émission c'est ça pour ta ko dédié ngo na mwana mboka refait qui sont de Londres, la ville refait qui sont de Mayas de Londres et Papi Kelly, Papi Etongo le grand Gilo babi muto ali na kabimisa c'est ça. Merci na yo pe na mwana mboka Lucas na ya Jésus, na mwana mboka Tantizozo. Moi, c'est Batou Papa depuis Magistère. Donc, elle nous suit souvent depuis Magistère. Et puis, Engambe la man à London. Engambe la man à London. Puis, na bossani ote babi muto azo salam sala ki to réseau mon ami sur Batou. Kalami to pe ça y est ministère moko na République démocratique du Congo. Yé comme ni Charles Mbongo contre Mbongo wabi une agence d'assurance, de transfert d'argent. Au Timbo, on a 12 heures, il y a 12 heures et minutes aux âmes au Bimba. Donc, le problème nous a résolu grâce à Charles Mbon contre Mbon Opé. Na Bossoni OTB veni mangani ya Batou, Babi l'Autrichien de Valère depuis London, Pena Melkata, un seul noir parmi les blancs, Babi Moutazo, Betty Samindele Moutou depuis Belgique. Merci. Alors, tu vois le bila Moïse Ndiye, Kalaté concerne Aye, par rapport à Papa Hervé, le 13 avril, concert au revoir donc bon ça une préparation de juste avant concert ouais bah préparation déjà de tous les gestes là qui de là que moi na mboka et mo faire rigola le patrimoine
l'empereur de la rumba a vidé Mambutu. Donc dernier concert na kati ya Congo ils ont le 13 avril na Agua Splash na ya na 14e rue ya na 14e rue si na poids lourd de balobi biso tout okutana na le 13 donc tout déjà normal et puis après concert on a mon sous de checker banano ba date moko ba point noir na habité ceux qui ba date ngo ya confirmé. Merci beaucoup. Donc dans le 4 avril là mais na habité ceux qui est confirmé. Donc mais rendez-vous eza pour na nenga kini awa na bige bana braza ba katsa déjà pour na kini pour les 13 pour un concert au revoir le but moko déjà bo mona ki ba répétition auto sali et puis auto continuer au sala le naye moko grand prêtre fait rigola de moni ba animateur de ba krika ka o ba salio et l'équipe album belé binia ba petio de ma trop vous comprenez do senti que cria ya on a animateur na biso mona Congo mona Congo kinagana donner biso kriane kangi ba challenge mambutu mais balbum auto bimaka soki lobi na biso ma trop ataka ba pesa bala po bango ba mesana o pesa mbongo na musique que atindela bato bambongo na baputu boselanga ba challenge mais aussi mbati mais oya biso mutu to azoselango challenge de ce beti flèche à retour ya aller à sali challenge flèche à retour au sentir que venait que mutu ana faut zo ba vie quoi de bazo ba vie na ba TikTok donc blague to kangi TikTok minute de ba ko sabi noter de un album moko te ke o luka ke e le batala dynastie ko te bima ngo kala mais ba nzembo na biso tilelo et il y a un top, il y a un impact. Et puis, toutes les chansons, dans l'album à Dynastie, de Banina, 1 million de vieux qui nous matara. Surtout, ça c'est ce que Vignon Soana, oh là, il y a un album. Sur ma chanson, tous les autres, 41 chansons. Tu as déjà suivi presque quelques de même maintenant, 50 millions de vies. Voilà. Merci beaucoup. Plus de 50 millions de vies. On a mon amour, les sapeurs de l'esprit, c'est Matadien, Bill Matadien, double arena. Voilà. Matadien, tout le monde qui vidéo circule, qui lit sur les réseaux sociaux, musique Kindingu, Amne Kolobela Madjabou, il y a étoile. C'est Madjabou qui fait ça na place wana na kata vidéo Madjabou parce que tu as dit que awa toza na genre ya compétition Madjabou talent Madjabou Rafiki to ebité est-ce que on des qui cause principale ya arrestation ya musique Ndingo bon na ebité po ndenge zana ndenge na bandele olobelo ke biso na ndenge ba parquet tito koma na ndenge prison tu lo zo plaignant moko ti mais ezanine ba les odi ya batu que ce que mission moko to salaki ce qui ndenge nini or Madjabou ndenge zana ezamo ya Swahili vous comprendre ezamo non propre mutute na yoka ki peke ya na Madjabou gospel moko ezalaka le somme de lobby par exemple que Madjabou quand eza Swahili mais ce balobeli bino que Madjabou gospel au monde était que si on a l'objet que Madjabou gospel et que direct na batuana mais ce lobby Madjabou comme on a que et un ndenge moko te donc pour nous luka kotalisa peuple congolais biso na batuana soki banane to ana problème na bango te to tikala pe ko sala émission te to titoyer bango ambassadeur même Kalambaye to luka to lobela bango mabe po biso na bango to yebani te to monana te to signer contrat te attends que moi na Congo aza musicien gospel PKK le pasteur Mike Kalambaye lui qui gère le Madjabou en question gospel to moni talent Rafiki. Donc, je ne sais pas, peut-être tout ça qui n'a point moko et c'est directement que non, ma kambato bazoloba et ça tout embalamako le pasteur Mike Kalambaye. Monte que on cause la cause principale et arrestation et président Moïse Kindine. Pasteur Tangi Kumbuna bisune to en affaire te. Tu as une affaire, tu as un sala biloko wana ndé. Moi mikolo leki bozala ki ba marketeur na ye. Tu tu vas avant boya na ngamba Moïse ndé bozala pas mal. Tu tu la ozala ba marketeur ne ata mukolo moko te. Vous comprenez? Tu as qui pe na relation na été. Vous comprenez? De o le kaki de to sita ki kombo ya mutu te. Vous comprenez? Ozonga mingi moni te moko boye
bino boyelaka biso mwa question moko boye oluka mutu aloba boye mpo balukaki ye mutu alobaki boye toluka moko kozwila ye non ka vérité ngo na atalisa yo donc tu as rien à voir na kombo mutu otangeli ngai ocomprendre nayebi ye pe te nayokaka ye de tu ana affaire na ye te affaire na biso yango oyo ozo comprendre Dadi Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel de mokonzi ya bapasteur tout ya Congo de badistraire bino te peuple de Dieu toaka na concert moko ya stade de martyr po ezalaki wenge après wenge toyena nani na papa Hervé le 24 juin 2023 après cela lelo tokomi na événement le 19 mai na stade de martyr baoyo tu bakoya tchaou dekoleka nango inaperci nalobeli komba mutu te mpo mikolo biso bamolandela biso fort mpo succès na biso ya naturel de baluka moyen tu balukaki muze asala boye oyo biso tosala boye non nga nazoloba en tant que congolais en tant que chrétien biso toza bana ya cité Bethel ozo comprendre tonopriaka déjà na cité Bethel kala même ata ye moko grand-père ndenge azalaka père na biso père sonam papa Emmanuel Mbiye tozalaka déjà bana cité Bethel ozo comprendre événement de tout nanga baquestion oyo eza concerné na pasteur Moïse Mbiye et puis na frère Egola sozoluka omema nga na bamiliana pardon po ntango koluka na beta te lisasi moko comprendre déjà que enseigner bino leçon yoka eza nini ngana notaliso bino bozali koloba sikoyo na moni obebisaka bémission éducation koti makasi éducation mutu azwaka éducation oyo bazwi babeti babenga yango na français ko rééduquer te mosusu ke éducation oyo apale oyo apale ozwaka ngo te centre ya rééducation eza prison koti ozwi mayele na prison oyo ya musée ake prison de naolobaka alalaki na prison nakoteka partir ba 19 heures ayobima 16 heures napesi maître Tichik Fataki l'avocat de Jésus-Christ babimisa Jésus-Christ na prison te bapesa biso mutu makasi te omoni yoka nataliselo eloko moko mabia Dieu est juste ozo comprendre nzambe azalaka juste na benjuste ozo comprendre de bato bayaka na makambo mabe nzambe atiaka bango na nzela biso toya bato oyo totangaka bakomba bato soki na ya mbala moko na ya odorkasi boye mpona luka nalobela yo il faut na ye lo na no propre na yo kombo oyo eza na banano na oya na identité na yo place bayebaka te motu azwi atouche ngai mais so tolobeli kombo moko boye ate ezokokana nakoya mpe na fingo na sirno na yo okebi bani baporte nga plainte bakanganga mais so tokomi na niveau ya justice baluka siko bayeba siko bavrai nom na yo ozo comprendre sirno eza kombo moko boye ya nango sirno ndenge tolobaka sirno oyo ezaki okozala nango ya kozala nango lokola boye bula matadi ya sirno mais nom propre na ngai eza Arnold Kambunzao okombo nga nakola na bamatadi ana basirno en tant que mwana matadi biso matadi bana matadi tobengamaka bamatadi ozo comprendre mais nom propre na nga te lelo ke so olukelanga problème ke olobelanga mabe mpona porter plainte fo oluka ofinga nga na kombo ya Kambunzao Arnold mpo so toke na passeport na nga na badocument na nga tout même na babulletin na ngai banchiki banini yango eza wana de rien à voir na bato wana towana problème na bango te biso toa concentré na Adidas Arena de dans une semaine déjà bomonaka tokoma aja na kati ya Paris hôtel a déjà réservé na nani na hôtel ya sika Adidas Arena salle ya sika et puis hôtel yo biso tokofanda hôtel ya Louis Vuitton na Champs-Élysées bakati basache nango kasuli lobia na monsieur Louis Vuitton ozo comprendre de biso tokoma na tokoinaugurer ngo de badistraire bino te peuple de Dieu balobi ke rendez-vous ezaka moko le 19 mai na stade de martyr avec le pasteur Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel balobi peuple de Dieu tobengisi bino po mire ya Jéricho ebukana na louange par adoration de boya to vivre ngo elongo adoration ya kafuka talaka pasteur Moïse Mbiye pe mikolo yo asungi ba rappeur challenge yana achango en ligne de rappeur pour le rose likambu
kotaka na kati créer ka banane ba sujet o ndenge ezala ko ba film ndenge leka banane ba biblia o créer ka mwa ba couple na okotisi na kati eloko ni salema te ata bobeti ba featuring na banani bozo ba sera na ba fanda na États-Unis pamba mo pamba zéro Moïse Mbi est champion la champion parce que lever le rideau na mukolo ngo ezala ba sera nani na pona lever le rideau ya Moïse Mbi Céline Dion pas kozala Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion aux États-Unis. Il a levé le rideau dans le stade de Martyrs. Abongo la motema. Céline Dion. Bon baba, bloko ebele. Batu ba ebele donner biso ba. Omonika live le pasteur auto sala, o yana ba TikTok, o ba cha ba rappeur ba sala. Yango tous les rappeurs ana batu oyo bakosala ba lever le rideau mais tu apena ba frère rebelle apena kim ba ope ba accompagner pasteur ozo comprendre ba inviter ba bazali lokola ba frère Patrice Ngoyi Musoko apé invité à pasteur invité spécial mais ba invité ba tellement ebele nabi que certain azana Trina Fukiao et pas zali donc équipe ya mobile. Merci beaucoup. Vraiment, to s'appelle Makasi. Alors, motune ya aussi kiza koiba. Nani azala kana simaya les léopards de la SAP. Tout le monde a balbara soki mona mona. Maman ni azana si. Ce que bino nani azana simaya qui est derrière vous? Nzambet. Nzambe likolo. Kasi yem takana simana. To tuna awa na mabele. Na mabele omwana mabele ndenge ezana tala bino bwaka na bakestion moko boye nzambe na ngai besima na biso eza nzambe natangelo mutu te boye mpo bato tu bana mokili todépendaka epa nzambe mpona mwana bozala vraiment trop sûr so boloba likambo bozoloba likambo mo boye donc boza ma trop sûr na ba propos na bino na ba dire na bino toyebaka te est-ce que boyebaka ke non ya eza na bato mosusu bazala wa uniquement mpona kolandela bino de près si mpe tozomona par exemple moza alingaki elia vungule to mpe déjà leki mpe toyebi mpe te peut-être déjeuner na ezalaki vungule toyebi mpe nano te ale yango sokonga nayebi soki derrière na biso yaka nzambe mpo nini ke bato oyo balukaka batya biso par terre bana balaka ebele ozo comprendre mais soki ozalaka mpo omoni mpe mutu mpe asukaka eya na mutu moko boye mpe kaa na bambongo ne ebele mais lara niveau par niveau prière moke ozo comprendre siko biso siko toya bana nzambe depo naluka na ya boye na priaki toya bana nzambe mpo nsima nzambe akokita te ke o te bobimisa bato akotindela biso kaka baserviteur na ye baluka baservir biso ozo comprendre baluka balongola biso esika pasi. Voilà une leçon ni bozwi par rapport à makambo oyo solekela bino na vie na moi dernière minute ya dasare na directement oyoki solo ya prison ovandi ozwi mo expérience wana leçon ni bo retenir. Bon premièrement toi na leçon moko te to retenir po mokonzi akenda ye na prison comme observateur andosala ba observation ya bamakambo tu ndenge elekaka de na na leçon te oyo nga nazwi na ndenge ya prison soki ndenge nini leçon oyo moto azwaka na prison lolake ngai nabimaki visiteur ya président na nga lobaki na part na nga leçon oyo nga nakozwa na prison ke tolukaka nde omoni prison premièrement eya esika na biso te prison eza esika ya bavoleur bacriminel babandi baescroc bavioleur ozo comprendre nga siko antake nga individuel leçon nga nazwaki donc jamais ata nakomi na pasi nzala ndenge nini nakokoma te ndenge ya bato wana ndenge baza defo natikalaka na lolenge na nga ozo comprendre mpo wana ya esika na biso esika kofanda te ozo comprendre wana esika bapoliticien mpo politicien suka filme omona koyiba suka filme okutana problème boye da baplace oyo bakangaka batiaka bato wana surtout bavoler bacriminel banani tout est ce que botuni papa ave ndenge nini ayambelaki message wana bayebisaki bakangi muziki ndingo to muziki ndingo aza na prison bolukaki boyeba ndenge nini ayambelaki message wana esalaki ndenge nini ayokaki yango est ce que amonaki oui asoki parce que quand lui bato oyo bakokotisa ye na kati ya concert mpona mata na likolo ya quelque preste eza bamuziki ndingo donc léopard de la SAP amoni sikoyo moto aza na tête ya léopard yango aza na prison donc mpona ye donc okoloba nini ezalaki déjà une partie échec to ezalaki une partie olobaki non donc ça peut aller avec ou sans lui
Bon, ndenge zana taba benga ki Papa Hervé. Vous comprenez? Pour battre bureau ba benga yi. Pour président tanga tchaki statique ba kanye ba nini boye. Place pour battre bureau puis faire répéter ba monde ba bengi moto ya mbos. Mazalaki na maîtriser ça la ka passi ou ça la bien te obakanye ndenge ni comme na niveau na ndenge ni. Après c'est là que na sima a mutu a leader et puis aza père de famille a mutu moko bien ayebi oya salaki ou ayebaki oya kosala pour soda na azala libéré. D'accord. Vous comprenez? Wana le cas qui tanga zo qui appelle nga moyena yeba exactement na ndenge nga na yebeli. Ndenge biso ba petit neto zala na faire et yebi ke faire ndenge za na motema mawa. Akokaki ko beta karate na likambwana. Pour les jours président bimanga mnaki na téléphone. Dès les jours bakani na benga ko na ka appeler ba benga bengo ba appel na biso ko tukata ngam na na téléphone garder ko na mutu bobo papa Eva benga nga ba bon benga ngata benga kinde musée pour ngana zalaki na appel à musée sono bi que papa Eva benga nga c'est que fa benga na propre numéro na le temps bengi musée pour luka apesa mon encouragement ndenge président pour président bimaki 16h papa Eva benga 18h vous comprenez pour apesa mon encouragement en tant que mukolo après ça peut moi petit na conseil alors ozwanga pe expliquer te nga boye ba bisinga ça va pas de problème a déjà libanda ceux qui vont combiner au PC téléphone à salanga sin na chombo vous comprenez après c'est là suko yo ndeke tant président alors bima benga nga tant de combiner na Hilton na flat il faut un président moi changer maman place au lieu de kuna kaza la bongo yebite que héros ataki na l'acte soko koti prison binyangi na moi le président PC makambo il y a déjà mon makambo. C'est bakista ba c'est que makambo bakista peut-être makambo cause na 2-3 niveaux mais c'est comme na ba 12 niveaux. Ah oui, faut bakista mat. Il y a champions. Vous comprenez? Et bakista mais comme ils sont grave pour mo kono nous qui simbia maza. Qui simbia maza blaguité. Vous comprenez? Donc papa vers Robenga, tant bengi a solo na petit na. Et tu dis que petit na paiement. Dame mela pema bangunya si bakoya ngo pasteur Mozimbia ayemba bangunya bakoyi lisusu bangunya bakoyi ndenge certaine koya ki bakoyi lisusu tala moto ya poso ya meme na moto so comprendre ata mokolo liwana ngai bakokoya lisusu molimo na nga bakosimba te nazalaka ya Yesu baluki nga na butu esimbi te bitumba ya molili balongi te sokomoni na tongo bakomi agité yebake na butu esimbi te bapanzi na bambongo balongi te merci beaucoup merci nayebisa yo je veux samba ni masolo yo je veux samba kudimbana bovie babi œuvre oyo ya artiste dimbana babi mwana mukene bangenge na ye maele ebele bongo mukeme bani mutu mukeme bongo ebele maele tonda donc besoin ya œuvre moko ya boye babi il faut pas aller loin donc na kintoza na artiste ya maele ebele lokola mwana mukene bangenge na lui c'est Deku Dimbana voilà artiste leader sa père je vais dire comme on D'ailleurs, Matadia, comme nous faisons émission, moi, un mot pour cette émission et au Hollande de partout par rapport à soupçon au Bango Yokaki, au Baksani, ni puis tout clôturer l'émission, non, ma barre moko. Si, de prendre aussi ça. Peuple de Dieu, pour Mikolo, lui, c'est comme un frère Moïse. Ma frère Moïse Mbi. Lui, c'est comme Moïse, comme Mbi, Banin. Donc, on a Mikolo, pour nous, il faut que tu aies un peuple de Dieu. Voilà. Pour l'image, il y a Dadi Moïse Mbi. Donc, peuple de Dieu, fan partout dans le monde. Donc, vous allez calme, tu as un mode avion, mais ils ont déjà désactivé. Merci. Mode avion, ils ont déjà désactivé. C'est pour cela que tu reçois l'émission. Jusqu'à ce que tu aies la mode avion. De minutes, vous allez calmer. Leader Nabino, grâce à Père Nabino, Mouzé Kindingu, nous sommes déjà normal, déjà déjà libéré. Et puis, minutes, vous avez libre activité. Donc, moi, changement pour Mouzé, de Mouzé, semaine passée, ça soit la semaine présentée. Moi, différence, c'est comme. Moi, t'es différent, c'est n'importe comment, avocat. Depuis ça, la suite, émission, il faut que les bureau. Au bandit avocat tel tire comme pas yémen avocat maître le jeune maître avocat Tichi qui fataki de yémen ce comme manager ya mouvement vraiment
Et puis pasteur Moïse Mbiye a pesi biso équipe na ye mobimba ba travailler na biso. Voilà. Et c'est pour cela que ba créer biso idéologie moko pour ba protéger biso. Pour ba mission biso no sala ka mutako yaka boye pour tout le gars tout sala même mission boye. Yo moko moni deux frères à cité Bethel toi na bango. Ba bando tout no ko poser artiste ni te komi bongo. Voilà. Vous comprenez? Donc un seul rendez-vous te kutana le 19 mai na stade de Martyrs dans balobi ba non ba marketing et bandaki déjà c'est pour cela et puis après si ba mbote na vie na biso patron de sali na nyoyo et ba micro faisait mpanzi hein pour na son na biso patron nani Amis Kayembe de sali ba plan oyo donc boss Amis donc ba mbote belé bisika zali de oyo vraiment au moni pasteur au moni de bazar tellement ébélé na vie na biso pasteur Eric Mukweso na maison Ephraim Solo bato vraiment bazo soutenir Dadi Moïse Mbiye et puis rendez-vous mususu on a papa Hervé Ferregola na stade nani na double Adidas Arena na Paris il y a le 20 dans le 21 mois d'avril le mois to komi nango et puis pendant concert il y nani il y a au revoir et ça le 13 avril là na Agua Splash na 14e mairie de tokutana ba billet déjà ba tché déjà banano ba banderole de ba billet bo somba ba billet banine de pona repesa sous na souhaiter na ni belle-mère nanga maman Deborah Mujinga maman na Yvette Ngele la femme de l'homme maman na Briana na pesio ba mbote belé bisiko zali joyeux anniversaire mère nanga wana maboklo na ngai ba joyeux anniversaire et puis pour reprendre nteke yo yebi kala ka bana bana na Japan donc ba presse collège zo biso da maraboy donc boutique Dadi Lukombo boutique Frata mode chez Dadi Lukombo patron des patrons ba mbote belé bisika za na Lyon ba lobi Georges Tamba les pétroliers ba mbote belé boss DDC aigle de soyo motema mère Naomi Poutou mère boss au diaspora, Bambote Belé, Maï qui tourne dans la ville à Kinshasa, il y a le patron Papi Kabeya au diaspora, Olivier Mossomi, depuis salon de coiffure de Royal, Exaucé Mandala, Arnaud Mandala, le boss Eric Mandala et Maria Piron, Bouana Malik, actuel Atena Matadi, le directeur Mounan Zoli, depuis Terrasse Bar, quartier 1 à Matadi, la personne Bambote Belé, na Jigladi Fouka, le grand Mayas, Berger, grâce moi, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça n'est fini pour nous Lelo, pour l'émission Lelo, ça n'est fini ici. Mesdames et messieurs, merci. Pour Nabosa qui vraiment est belé, le bosseur béton de qui nous partout dans le monde entier. Je vois directement depuis London. Mon amboka rue qui sombe de London. Pena Papi Kelly, le boss. Et Papi a tout le grand du loi. La bossa nyoté, mon amboka. Tanti Zuzuma c'est battu à Papa Edo depuis Magistère. Pena Lucas Sinata et Jésus. Ils ont rendu. Mon pasi tozana Engambe la man à London. Babi so comme London. Au côté naïté c'est comme London. Bienvenue Mangani, l'autre champ de valeur à peine à Charles Mbongo contre Mbongo, une agence qui est sûr avec toute sécurité aux yeux Mbongo na Longonia le même manière sans rendre parce qu'on a tous un Melkata un seul Congolais parmi les noirs peine à bosser maître Emmanuel Donga la merci pour na peine à méga au Tindelenga merci peine à moi la mboka au tobing na combo Rabi les manasime caméra peine à bosser Pichu Mandala Mando depuis Bandalungwa Babi, le Brésilien de valeur. Il y a un montage, tout le monde a c'est Babi un seul monteur d'excellent, moteur à 10 000 boutons. En tout cas, message à encore s'abonner massivement dans cette émission d'Adi du Combo. Il y a boutique Efrata Mode depuis Lyon, je vous salue de loin. Mesdames et messieurs, quant à moi, votre humble servante, donc des presses congolaises. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro de l'émission. Au revoir.